Compte à rebours et bandit na niveau ya France. Partout dans la France, il y a pour na sans papier et comme une véritable chasse à l'homme ya. Attends, on a la galibanda. Oh, on a pas papier té. On a la galibanda, il faudra métro pas de pitié. France de grâce au Kangaya au Kena poto tangu to bana ko lo babo sa attention mikanda bon on a comme ça dit moi c'est qui sika France a tombo qui bon on awa makambo ba ça sans papier. C'est pas seulement la France, hein. Moi je me rappelle et bandaka bon on a île de Mayotte, France outre-mer. Bon ba dit ah ba fiston avec au maté. Oh mais Mayotte peut à France et bandaka na Mayotte ce qui est comme la métropolitaine ya. Tu aller ko benda o matoi. Kobimate soko za sans papier pour aller sans pitié et si ka ba ko jola yo ndengo okendi atu akina couper la sengle okitela seo sombalipa ozongi kisasa ya ozongi Afrique oto ba kite to lobi yango boko mona yango awa na émission ya lelo loi o ba voter ba sans papier je confirme libanda ba tu bazate donc mboko za mboko ba sans papier nzamba lola ba sans papier boya yoka message Bruno Rotayo apesi message à refouler batu ebele o bana papier te boyo ka esika o Bruno Rotayo a cité pour contrôler les makasi côté wana na bis na métro na train bisika wana misato contrôle les makasi babiso bakangi yo mukande zate lipapu na lobby contrôle à sans papier au bozo sala ba policier na biso oui en France oui ça va on boy ba kilo kana ba munu ba o ba la si ba sasa ba nda kusuki ba potini on ba tsola la libanda wana ba za kibili ba sasa na banda kuna bango pokibo kangi bango nyonso bo refouler bango donc o ba zo kanza ka ba msu ba débrouillaka ala sans papier mais kina makop ndi ba ngozo ba libebe ko refouler bango mi ba le misatu ba to ba zebele ba sans papier Pardon la libanda kuni beli basa sala banda appartement 1 ADA na ba sapon boki bozui bango nyonso bino basa papier daka bo contrôler ko o aling aluka kama ko débrouiller muki de bozo kanga bango na Kinshasa ya ba kangi réseau moko ya ba mafia alors je lis pour vous la brigade pour la protection de l'environnement et du bien-être social de Kinshasa vient de mettre la main sur une vente de réseaux illégal de carburant à 17e rue. Donc, bateau va clôturer le pango très bien. Bateau va cancer le col, la connaît la compagnie. Ce qui a une la carte kuna bateau rendre essence pétrole. Yango bateau bousier marché à pétrole dans la ville ya Kinshasa. Mburamatari à quoi ina bango. Donc sur yango awa na émission ya lelo. Tolongwa na République démocratique du Congo to kensika cette fois-ci na Angola na Luanda et pas wapi ya mutamoni saki lokola saki ya masangu babwaka lokola saki ya fufu nzoka la kati kuna bate bebe ya batu ya sika babwaki bebe bino bato bwaka ba bebe bana bato baike ba okende ba veille de prière ba ko sambela misuba soko enlever bana pona ko adopter yo bwaki mwana kitoko bebe kitoko na kati ya saki et puis si passe ya ko sakala te to ko solengo awa na émission ya lelo Maison Awatoza chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto na yebite. Yaka tokisina metro chateau ngutia da kayau. O kayau awa. Uzumuna kimbondo. Oh la. À Paris. Jela na oyeba saka mun ndazabo asaka so mina bila metro. Papa mukolo ko ya takota bukatamsanga. Bisa tani ngaba ba mingi. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba maman, ba nduta ba maman oyo baza na besoin osala taille pona kokita mabumu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene.
mipende munene mama Nicole Malonga awa toza nde ka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe saint mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyonso muzwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio Lokole masolo et pas wapi tokuta na ka chaque fois pona ko solo la makambo zali koleka na communauté na biso africaine généralement mingi ba biso oyo tolobaka lingala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke oyebi yango na sepelaka mingi yobenga ngai na kombo ya Tata Pelende. Pour une Tata Pelende parce que nous devons valoriser la culture africaine. Est-ce que aussi oyoka mundele moko songolo kombo na ye Kingambo aussi oyoka mundele kombo na ye Kasongo pour nani biso toza kombo na bango oh Marie oh Philippe oh Jean non on doit valoriser la culture africaine. Benga ngai Tata Pelende et kosala ngai plaisir yaya soki mbali bosota la biso senga kala kamo moko mbale misatu yo osabone na chaîne na biso soki osabone ko bosala kate ko fina cloche ya notification pona orataka programme na biso ata soki mu kete soki osilisi na radio Lokoyo télévision kaka na YouTube obeti Afrique Masolo TV comme ça deuxième chaîne na biso ko mona photo na ngai ko bakuna osabone tango ko silisa na Afrique Masolo TV mbala moko na TikTok. Ok na TikTok obeti Fiston Pelende yo pe o follow biso kuno na TikTok sto komi 5000 followers abonnés na TikTok to bandi ko sala ba live na biso comme se doit. Yaya osala na Kipushi, osala na Ituri, na Bujumbura, na Johannesburg, na Cape Town, na Val, na Pointe-Noire, na Brazzaville, na Suède, na Finlande, na Danemark, na Éthiopie, na Sénégal, na États-Unis d'Amérique, na Nouvelle-Zélande, pa ya José Yungu, partout yaya yebso bandeko session ya liboso ya mokolo lelo samedi et bandi. Tongo elamu e kati na bote na bino, ozayi na biso, ozayi na musala, okei musala, okomi na musala, tongo elamu e kati na bino. Ya to spécialement ko sola parce que bo bengi biso e belé papa Fiston, to ali ko mona na TikTok ba ko poster français hindi, ozala kana raison, yo na muninga na osoda ya poto bangolo bakatala sikabo ya to ko songa na lombango. E belé ba ko ndima te ba kambo esala ba yo ndima na so ka radio ko lobi. Kaka soki balobela radio Lokoyo nde kondima yaya sauve qui paie na France sauve qui paie na France tote ko mona aux États-Unis kuna ki sauve qui passe sans papier siko ekiti maman na France makambo to sola ka ngo bandaka la ya sans papier nous étions parmi les premières personnes oyo tango za kina île de Mayotte ça français tant bando côté na bandako bazo kanga batu pour na sans papier. To salaka émission awa mama moko abenganga eti mama soko za sans papier to papier normal. Ah papa Fiston ko banga te.
ouais c'est ma île de Mayotte c'est ça Afrique île de Mayotte c'est France c'était parce en Afrique mais va dépendre en France dans le un jour et qu'on va boy le col la masse c'est qui et ben le col la masse c'est qui to sali ba émission ba légion pour la avertir bino ko prévenir bino ba kama mikanda au la France et c'est là que le col la masse c'est qui to banda ki liboso ya ata on a 10 ans ba zo boto la mikanda on a 10 ans ce jour à 10 ans ba boto le mukanda ce jour à une année ba boto le mukanda toloba ki yango très bien soda poto aganga ki awa na ba on di radio le collé bokende ko zo mikanda et puis à 10 ans mukanda na yo soka linga sila ko kena no yo momba mbangote et comme ba question luka avocat kende to mola ko ma seki yaya ata kutu oza au commis français wala pe ko hier sika ba kweli ba sans papier yaya bato otoro mona kuna na Champs-Élysées bala na libanda na batie ba kikok na mutu ya kisasa kutu asa vivre bien ko le kamu na Paris boteka lupangu na bino botinda yake na poto pa ke ne luka to ya ko ba fazer na poto aona libanda pasi to la ba image ona awa gouvernement français a bimisi ba loya sika pona ba sans papier surtout quand ezaki ba G awa oza radio le collège aka pembe na pembe to koyamba pona bino soda poto awa to kosolola koyebi yango mon ami personnel soda poto aza n'importe qui te boyebi soko azali nani ayeli susu mwana mobali ya batu alembaka te pour la communauté azaku to butu ya kuna te mais ayaka la communauté pour la kofungola bino na cadre ya kosunga ndenge ba mupu ya lobaka o azana bato ya koyoka ayoka ya to bane kuluba yango ba o ba yokaka ba bungsa ba doki bango doki zonga o pe yoka te mutu bakasi a kamunuku tozo ko benda pe mato yaya yo mutu so de nationalité keba ozo nationalité mais ozo ngondenge nini c'est fort possible ba no benga bino ran boya no interpeller yo ozo nationalité ozo ngondenge nini baba na ko réviser ko revoir ndenge ba pesela kayo nationalité je vais pas confirmer mais peut-être ça peut arriver parce que on là kaya batu moko le col on a un expert na immigration française iya zalaka kuna akoma mwana mboka eloko anzoto evanda azalaka na bango aliaka na bango bino a congolais za passe tolo bala munoko nini mwana mai ndeko oto kolamba awa azalaka na bango aliaka na bango avandaka na bango azwaka risque ya vie na ye aye kopesa bino information avant kutu ebima makambo ya lobaka ngo déjà te alobaka ngo te Congolais kaka mutu makasi mabekoi il faut monde dans les rues de Paris yaya ata mutu azate dans les rues de Paris ba africain ba ambiance koloba ko lingala boni yo oza bien ata mutu moko ate tala no image oyo tala na no élément oyo o mona ndenge Paris etikali vide lokola ba ke retraite ba batem na ndaku yaya so yiba zuyo ba mbiti yo libanda sandoki okay tala e bon tozo ngasika loi o ba voter ba sans papier je confirme libanda batu bazate donc mboko za mboka ba sans papier nzamba lola ebi ke libanda penza batu bazate so moni mutu libanda se kanza na mukanda nzamba na ngana muta voter loi oyo mama na ngata libanda batu bazate ana na montrer nzambe et pourtant montrer batu bazake belé tala libanda donc garçon pas o atana papier yango totambola libre nzamba lo tala libanda batu bazate ba sans papier boya oyoka message Bruno Rotayo apesi message akorefoule bato ebele o ba na papier te boyoka esika o Bruno Rotayo a cité pour contrôler les makasi côté wana na bis na métro na train bisika wana misato contrôle les makasi babiso bakangi yo mukande zate lipapu ndeko nanga so milingaka vandaka no na ndako koloba te ko nga na somba atike na ngai esale loko te naza nordre ya
bambila baotambola na bacontrôleur olakisi bango nini oyo tike na o batala eza bien basengi yo mukanda so mukanda eza te osambwe bamoma oyo bambila bakoma raciste makasi na bamoma ngo yango oyo talaka oleki na bamboka ebele osufri mpo okoma na Europe oye awa na mboka oyo bazongisa barefule oyo na pete nyonso boye mpo na erreur moko moke osalaki yaya eza kitoko te. En tout cas, c'est protégé. Vanda na ndako, tika vraiment ba milliers. Oh, nake boîte moko, nake nganda, oh, nake terrain bitumba soke bimi kuna. Mbila oya osenga identité, yo na ngote li papu. Éviter ko matami tuka batu. Oh, ba yeko zwanga na voiture yo elengi ya kokota, okosi na mutuka batu, okay. Soki likambo sala mikuna contrôle mbila. Ba yeko fufuye yo mbila oza mukanda te osambwe yaya. C'est protégé, hein? Mutabota mana mutayara na mukanda na mboko ya zati. Biso na sezalaka bongo be stress après maîtrise na biso senga ke un jour peto zwango pe. Yaya, yo loko ozana ngote ko sala erreur wa tivanda na ndako. C'est protégé vraiment pardon na osenga to lingi bino mingi, Na lobby, contrôle à sans papier au bozo sala, ma policier na biso. Oya France, boy bisa bango boy. Baki lo kano ba munu ba o ba la si ba sasa ba ndako soki ba potiki no ba so la libanda wana ba ki bele ba sasa na ba ndako na bango poki bokangi bango nyonso bo refule bango na o ba zo kanga ka ba msu ba debriaka ala sans papier mi akina makop ndi bango zo ba libebe ko refule bango mi ba lemisa ba to ba zebele ba sans papier a ba zo la libanda kune bele ba sasa na ba ndako ba appartement 1 ADA na ba sapon boki bozwi bango nyonso bino basa papier zaka bo contrôler ko o alukaka moko débrouiller muki te bozo kanga bango bani na sa papier na ngana iko bela biso ba sans papier na ko bela bino surtout ba congolais bobi mate ba angolais bobi mate ngamuko. Voilà, sika bato ya mbipo na bino soda poto soda na biso ya mikili mon ami personnel partenaire officiel ya radio lokole mwana mobali oyo andima komi pesa andima kozwa ba risque pour la aider communauté congolaise africaine généralement mais particulièrement bato mangala oyo ayoka abika opa yoka te kamuko alembi pete akoloba se koloba mwana mboka soda poto mbote na yo mon ami. Oui, mbote losako mon ami personnel Fiston Pelende, Tata Sedek, Tata Pelende. Santé, ça va, mouké, nzambazo batela, on est là. Voilà. To jio na tongo bwela lombango na tongo edebi ke batu musuba yeko kende misala, basaya ko mutema yeko beta musuba pa ko bango kende musala, est-ce que eloko ngo kwese ya solo to za le kuta ça ya solo le kuta ya mboto ko tele makam oyo ba nouvelle loi ebimi pona ba sans papier to ba ma permis de conduire to ki ba régulation ebimi pona ba permis de conduire qu'est-ce qui ne va pas avec la permis de conduire ba oyo ba bimi so ba permis ya kala ba na problème est-ce que ba permis ya fake et comme ebele loi ni de bimi pona ba permis de conduire à niveau ya France. Merci na motuna na yo mbote na bandeko nyonso baza na kata panel baza kolanda émission nzambe pambola bino merci beaucoup ndenge boyaka kosunga biso et vous avez malamu mingi bo s'abonner na chaîne et vous avez malamu mingi bo tchaka ba like bo tchaka ba commentaire et surtout ko partager émission et ko sala biso kaka wow. Alors na motuna na yo ndeko na ngai Tata Pelende m'a permis na France est le seul pays au monde na lobi bien na répéter ba olanda ngai soko baza na France ba ya ko contredire ngai parce que tant to ba boto lingara te boya o tchaka ba commentaire ezanga tina oli bo contredire ka sikoyo bo ba ke non soda pota zo ba mamba solo te France est le seul pays oyo m'a permis eza compliqué awa na France aujourd'hui permis kumisa nzambe
kumisa nzambe. Mwana na ngai kaka lobby mwana na ngai na uti kofuta 1125 euros. 1125 euros abanda permis. Mais ba permis biso to pasaka na mboko yo. Eza ba permis ya moins de 500 euros. Lelo komi permis ba 1000, ba 1200, ba 1500, ba 1800. So il faut qu'on ait permis en côté, ba 2000, ba 3000. Alors, en France, on a un système, il y a permis à point. Permis à point et le bandeni. C'est-à-dire que si permis na yo, ba pensionnel 6 mois, il y a probatoire. Il y a probatoire et le bandeni. C'est-à-dire que ba pensionnel 6 mois, le rôle à test. Ba tikio na a au bandorocha na voiture na yo. Pendant 6 mois. Ceux qui, pendant 6 mois, au salaire accidenté, au salaire mbébate, au salaire mabete, infraction te, bakangiote, après, bah, au permis na yo, normal. C'est-à-dire qu'on a permis à 12 points. Parce qu'en France, on a permis à points. Donc, il y a 1 point, 2 points, 3 points, qui a 12 points. Mais si on a permis, si on a un approbatoire, donc, on peut savoir pour 6 mois. Pour on aura 6 points. C'est là, pardon, c'est là. C'est Anthony. Ok. Je pensais que c'était tapé. Ah, ok, j'ai pas fait attention. Voilà, là nous sommes en train de recevoir Soda Poto. Comprenez que Azana na Musala, na Esibino y azalakana bango. Azalakana bango wana. De tolo ba zungu ba pembeni wana mena na souci abana mboka andimi risque wana pona ko sabu makambo ile kana kati kuna azalakana bango. Malobo boka yo ndeko. Merci beaucoup Bolim Bissanga parce que ndekoma ayaki na bureau awa. Donc nazar ozonga que permis ezali à point. Donc 12 points. Si on joue les bandeliers sika, au bandit les bandeliers sika, j'ai permis sika va pesa 6 points. 6 points là-bas au baxila ou les sous ce qui au coxi 6 mois au sali mbebate. Je pense 6 mois ou 1 an n'a eu sauté. Mais en tout cas permis à point. Ils aura 1 jusqu'à 12 points. Voilà. Donc ce qui total va permis na biso en Afrique. N'importe où poto dans les années 60, dans les années 80-90, on a changé mon permis en Afrique, va changer au permis français. Mais à l'époque, il y a eu un permis français normal. Mais la minute où le permis français sur il faut aux alliés obligés à passer en gros. Aux alliés obligés à passer en gros, aux gens qui sont kalaté qui ont un permis au sombi en Afrique, au balousi en gros. Et là. Alors, si on a le permis français, c'est le seul permis où c'est compliqué dans le monde, c'est parce que la France, la loi a permis l'équipe est belé. Et l'équipe est belé. Malheureusement, biso ba Congolais, tout le monde ba Congolais, pour tout le monde ba Congolais, biso ba Congolais, toujours quoi s'adapter dans le système T, toujours quoi s'intégrer. Alors, problème, on a ils ont touché ma famille ébélée, ils ont touché ma décoration ébélée. Au moins, na mutu mo boye, na bandi na sali mission mo boye, na bandi na publier, on a eu sur question na publier ngo, on a zolo balikambu ya ndeko na biso mo ngabi, na yebi yo, o poussaka na yo, mais ozaka na mukandate, ozala pe na permis te, mais o poussaka no voiture, na yebi yo. Na ni ko tanga kombo na été. Mais yemo mo place avandi ya mi yebi ke soda pota a lo bangai. So za mutu mayele a obongisa. Mais soit ça m'a été le quoi dans la communauté moi batu moi mi tout ça va bien te au moins tout aya okansake so da poto aza jaloux so da poto aza contrainga so da poto aza kocholanga on a zo cholate dans la vérité que ndeko na ngai ozana permité on mukandate mais ozana voiture. Alors ndeko na ngai fiston Pelende na lingi to beta set na likambwana, comment se fait-il que mutu azana permité azana mukandate mais asombi voiture il sangai ausana voiture wana nini puisque na France pour rouler dans une voiture ou dans un véhicule il faut détenir un permis de conduire et un permis de conduire tu dois les passer. Mais si on a poto tout droit but ce qui mutana permité bakangie osala permité ozokupusa mutuka sort ozala nini. Non, ce bakangi yo, bakoki ko comprendre batindi yo okende koluka moyen
au passé permis. Sauf qui, admettons que Bakangi on a ta voiture une fois, sans permis. Parce que si Bakangi on a voiture sans permis, forcément, assurance pesate. Pour assurance, parce qu'il faut un permis. Avant l'assurance, il faut un permis. Le seul assurance, c'est moi qui permis et zate. Le seul Bakangi une fois, au yebi ko solo là, au yebi ko loba, mbila ko comprendre yo, alobi na yo que voilà, bon, on a compris. En tout cas, faites un effort de passer un permis. Mais les autres tchikio. Les autres tchikio. On dit que je suis désolé, sorry, vraiment je suis un père de famille, je voulais juste aller, juste dans le moi li papa na bana, na sa moi 3 courses, ou bien koska likamo boye na famille na biso en Afrique, maman sa grand femme malade, il fallait que ti na mboko mo boye na agence, il y a une voiture, en tout cas vraiment voiture na plus en mingité, mbila malamu ko comprendre yo. Alors oui bon, tu peux sur une dernière chance, le ko passer permis na yo. On te libère. Mais mbila mabe, bakoyi ko tika yo babi na yo, kende ko passer permis mais immobiliser voiture. Bakangi mutu. Alors mbila ya mabe lisusu, bakangi mutuka. Mais mbila ya mabe lisusu, ba okanga yo. Mbala mo bakelo na commissariat, bakecha o misapi. Kenini? Ozomona niveau nini ba makambo na biso beba. Misapi kenini? Bakecha o misapi. Ozo bakangi yo. Et comme le ba contrat document mbala mo. Ceux qui bakangi une infraction, ceux qui bakangi une infraction, et là liboso ceux qui bakangi na commissariat, et là liboso ba ocho misapi, ça dit ba empreinte. Ba empreinte et comme il peut maman contrôle d'identité. Mais ndeko moko boye tomonaki ndeko moko na réseaux sociaux na yebi so na congolais solo to congolais te tomonaki bakangi ye sans permis ba kraka ya ba brutalité, c'était quoi juste? Non, ezalaka mundela brutalisera te. Mundela en tout cas. On a vu ça dans les images. Ezaki visible dans les réseaux sociaux. Tout le monde qui est dans les réseaux sociaux. La France va kangé niembe sido qui bima la mutuka. On sait qu'est-ce qui se passe. Il est criminel ton ngani. Il paraît c'est un Congolais. Mais forme là il est un peu congolais mais il a cette naïveté. Bon, là je peux pas. Dans la monnaie, image mon micro, il y a chauffeur, il y a livreur, il y a poste. Avant de livrer naïe, voilà, avec livrer ma carrière placement à bienté, à l'imbi naïe, à kangié, sans raison. Bandi ko menacer, bandi tout, et ça peut matata ba tu va intervenir, tu va libérer. Mais wana la Guinée mutua ina mukanda naïe et puis il a permis de conduire naïe. Mais oyo ya congolais mingi na zone bango bien na obeta CT et ce n'est pas pour mâcher les mots, ce n'est pas pour critiquer la communauté ou bien critiquer les Congolais. Non, juste na zone ba vérité que ba congolais ba soit conscience que la majorité des Congolais bana ba permité. Mais bango ne soit plus à la voiture. Émission a continué lelo, on a continué lelo. Ba oti ko kangaye, ba refoulé déjà. Mais ba kangaye déjà il y a 1 mois. Oh. Pour nous ba kangaye il y a 1 mois. Parce que première fois les bakangiye a pour sa voiture, azana permité. Mais azana mukanda na ye. Ana permité, ana assurance té. Ba yokele mawa, ba tikiye. Deuxième fois bakangiye, ba bakangi ba policier mususu ba yebiete, donc ba yokele sou mawa ba tikiye. Troisième fois et la 4e fois pendant la banzi obikate hein, donc na ngai obikate. Ba refoulé mutu po azana permis de conduire té mais azana na mukanda na ye mboka ngobe baby hein iyo kanga inde ko ngai ngala zo expliquer bino ndenge nini esale meli ndenge nini lekeli c'est à dire que bakangiye 3 fois 4e fois les bakangiye ba memi na poste bakel na poste batel na fichier bakangaye déjà 3 fois car on a même likambo même infraction à pousser la voiture sans permis. Malamoko a na comparution au benga na le poto comparution immédiate. C'est-à-dire bakene malamoko na tribunal le même jour. Bakeko passer devant le juge procureur de la République a pesi mitindo, il faut à na détention. À ça la prison il y a 1 mois et demi. Ce qu'on a parti à prison, mukanda na ye e bandi ko sila. Mukanda na ye sili. Les jours où mukanda sili bazon zo décision ba refouler. Tant il y a le bic na mukanda na ngai, ba yi mukanda no izo sila et sili déjà et on ne va pas to renouveler en côté. To renouveler mukanda te. Donc objectif ezali direction la République démocratique du Congo.
Oh là là. Abengi mwasi na ye luka avocat, ba yebisi que ce n'est plus le problème d'avocat. Au moins makambo zo na France koyo, c'est-à-dire même association, même avocat, ba sou na force té, ba sou na puissance té. Ba bengi avocat na ye ba lobi que ba yebisi avocat na ye que ce n'est pas la peine, dossier na ye za na kati ya okitef. Obligation de quitter le territoire français, mais par la force. Bah memiye, bah tiens un avion, accueilli, à comment il est 18, à comment il mercredi. À la Gisasa. À comment il mercredi. À la Gisasa. Émission la salle de l'eau. Émission la côté de l'eau. Merci beaucoup, Soda Poto, Soda Nabsami Kili. Si quand tu as la matière pour ma dite. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe dans France? Naba sans papier. Sans papier, bah tu as mawa. Bah yeko luka, bah teki lupa on a Gisasa. Mutamati avion. Akiti pa luka vie, la famille. Est-ce qu'on a la route des alités? Bah on a la tour Eiffel, la Sewana, na banzena, Champs-Élysées, na Seto, na bilili. Mais, gouvernement zo kamawate, sort d'abango kwei. Loi n'y a si que même pour la sans papier. En fait, loi oya sika na oti koloba yango pe loi sika ezali que gouvernement oyo epesi une dernière chance na ba sans papier. Et puis si bah une dernière chance, c'est-à-dire que balobi lelo muto azangi papier parce que awa so azangi papier na minute yo il faut qu'on passe par un avocat. Parce que le dossier na yo simba na ngote, il faut qu'on passe par un avocat. Alors bah avocat ya poto surtout en France awa basenga bambo moko très très cher. Alors gouvernement a dit que le rôle bazo kende na 2027 na candidature ya présidentielle. Batali babi non, tout le capé na to gagner pe moi ba français o ya ba yindo. Ah, c'est là pardon, vous êtes un chef na leka pardon, vous êtes un chef na leka. Voilà, comprenez que toujours recevoir Soda Poto tout lobi à la kana bango. Na milia bazungu donc à se sacrifier pour appeler sa biso ba loi o ebimi pour azana bango na kati wana donc na gidi ba ba go team ozo dévoiler ba secret ya mboka oyo. Ozo a promettre tellement alingi population aye alingi biso makasi ba congolais pour nous ndimara raté muta sacrifier na carte na bango mais après ça une information pour nous la prudent et bon mutu ya boy pena mutu ya boy. Oui, je suis là. Voilà, tozongi na pas Soda Poto, allez-y. En tout cas bolimbi ça, boyebi que bon Soda na mi ki yazana musala en même temps ba chef bazo bima biso à téléphone les interdits. Donc ya omoni fona batama. Voilà. Donc nane ko loba que ba pesi une seconde chance la bateau yo bazana mi candidaté ba sans papier. Mais ba yebisi bango boyi que il faut qu'on ait la démarche yomoko. Na démarche on a sikoyo on a besoin de soutien à avocat. Mais avocat oyo ozwa ba avocat na ba osenga ba mbongo ebele. Biso moko l'état to pesa bino o to benga na lopoto aide juridictionnelle. Aide juridictionnelle, c'est-à-dire que l'état yemoko a s'en charger na makamutali ba mbongo. Ah, vous avez un to bena le bena kanenga. Bonjour, donc salut, ça va? Tu vas bien? Voilà, il faudra comprendre donc de temps à autre, à un bureau donc sur la Zoom Balokota, donc il faut tout patienter parce que ça peut bien à Bino Boyoka, mais quand c'est toujours en France sans papier, il faut yoka qu'est-ce qu'il faut maintenant pour aux Amukanda. Ce qu'on quitter à Kamuluko. Donc merci beaucoup Bolimbi Sangai vraiment donc Moussa les kata moi ba ambiance, mais en tout cas na ndeko le que l'État peut si une seconde chance pour Nabato Bazanga Mikanda, Bakoka ko régulariser situation na bango avec l'aide juridictionnelle pour l'avocat. C'est-à-dire, si on a vu que ça va démarche, ok, l'État a opé ça yo avocat ou bien yo y a avocat na yo l'État fout avocat wana. Mais il faut qu'on ait ça la demande yomoko auprès du procureur de la République. C'est-à-dire ok, na palais de justice. Ok, on la demande na yo, il y a qu'on relancer mukanda na yo. Voilà numéro 1. Non, ezali omoni yango lo ba kongole ba okendete yangwana, elo ba okimela yangwana. Elo ba kongole ba okimela yangwana, c'est-à-dire que bazo boulela mona mutu mabenga nga ya vente, ya benga quand. Mutu mabenga bien Soda Poto on les a piège. Mutambu. Il a piège. Na okendete, oi no kanga na zonga, na okendete, na bina bango.
Mundele a piégé au bon côté. Tel Aviv. Mundele a piégé au bon côté. Mundele soit nga piégé yo a aussi dans le bon côté. So Mundele a pesi information et surtout que outil na ministère intérieur, c'est parce que bazali na ba propagande, bazali na kokene na élection 2027 parce que le ministre de l'Intérieur aza kolinga comme le lobby président de la République. Donc aza a besoin il y a ba étranger au bazala ba nationalité française. Il y a un moni a kitisi moi motema moke côté wana et ko kosunga bandeko ya mikanda parce que yebi bien que na kati ya communauté na communauté africaine il y a beaucoup de naturalisés. Il y a beaucoup de naturalisés. Donc à cause de la dureté na ba immigré parce que à cause ba voix. À cause ba voix. Il y en a qui moi mungongo, a kiti mungongo ba oyo bazana besoin d'aide. On a besoin de renouveler le canal bango luka ba kende na niveau de justice et aider bango. Bon, wana sikoyo wana bato mikanda ba sans papier. Sikoyo bato bana ba okitef. Bato bana ba okitef apesi bango pe moins chance. Alobi okitef il y a liboso pour mes até. So qui okitef pour mes até ko bimana yo na mboka te kende ko sala recours ya okitef na yo. Kitoko. Kende ko sala recours ya okitef na yo. Ministre de l'Intérieur mtazolo ba yango ngaite ke naza nango awa na ebite soki naza nango awa ministre de l'Intérieur mtu azali koloba yango ngaite nga naza ko relayer kaka message donc na ebite soki bokoli ko yoka naza nango awa Très bonne nouvelle pour les étrangers sans papier vivant en France. Une nouvelle circulaire de Bruno Retailleau vient de tomber et elle est très surprenante. Ce jeudi 29 mai 2025, une nouvelle loi sur l'immigration a été votée. Désormais, tous les étrangers sans papier n'ayant pas de titre de séjour ont le droit à l'aide juridictionnelle. Cela signifie qu'ils peuvent bénéficier gratuitement d'un avocat pour leur démarche pour l'obtention de titres de séjour, les frais de justice étant pris en charge par l'État. Autre bonne nouvelle, tous les travailleurs sans papier dans les secteurs du bâtiment, de la restauration ou de l'aide à la personne peuvent désormais faire une demande de titre de séjour sans avoir besoin de l'accord de leur employeur. Auparavant, l'employeur devait remplir une partie du formulaire et donner son accord pour que le dossier soit accepté en préfecture. Ce n'est plus nécessaire. Les travailleurs peuvent déposer leur demande seuls. C'est une excellente avancée, notamment dans le bâtiment, où de nombreux travailleurs, en particulier maliens, sont sans papier. Les employeurs profitaient souvent de cette situation, promettant des régularisations l'année suivante, ce qui pouvait durer des années. Ils exploitaient ces travailleurs en retardant volontairement les démarches. Aujourd'hui, cela prend fin. Les travailleurs peuvent enfin reprendre le contrôle de leur situation. Très bonne. Très bien. C'est-à-dire que ezo senga kaka conscience na biso. C'est-à-dire que babiloko oyo zomona oyo ezali babiloko ezali babiloko mingi ezali kobomba na kati interne. C'est-à-dire biso to bimisa ngo libanda na lingala po moyena chango na français boye tout et reverser parce que batu mingi ba yebisiko ke ngai na bimisa ba information. Ya omoni na tikala mingi na lingala mena obanga na ngape loko moko tipo ba kanga ba kenanga sika moko te ba kanga te parce que na saka bimission na lingala na na lobelo moko te ya français na saka pas na lingala moyeba ngai ezali mais siko sona mikili tomoni ba image mo awa France et Kaouki dans les rues de Paris bato bali ba boy ko tamona ba kanga manda bazo banga siko ni so ba pesa avantage yango pour mukanda mais ba bangi ba kimi pona nini ba otamba tandela be. Parce que ministre intérieur a été lancé des films roboyés au Tobenga dans le poteau coup de filet. Coup de filet, c'est-à-dire qu'il y a qu'à traquer l'immigration. Mais bazo traquer l'immigration parce que baza na guerre na opposition Marine Le Pen. Alors bazali obligé en même temps baza alléger côté moko boyé, baza ko lemisa côté moko boyé, côté moko baza ko serrer. Donc, coup de poing au Salama, mercredi, jeudi, on a déjà annoncé par le ministre de l'Intérieur. À ça, annoncé qu'il y a 4000 policiers va surveiller le contrôle d'identité systématique dans le territoire de la France. Donc, on a dit la gare, Banini et Kaoukaki, mercredi, jeudi. Mais en même temps, il y a quand même des délais. Oui. D'ailleurs, on peut se donner nos chiffres. Bakangi va te belé.
bakangi bato ebele na kati ya bato bakangi bakongole baza na kati ebele. Oh là là. Nayo opesa bino chiffre. Mais siko wana ekomi siko ekomi contradiction kote bo bato to na préfecture to ke na justice kozo mikanda sikoyo bokanga biso so to sa nini to web matin. Mais c'est une politique ndeko na ngai tata pelende politique fonctionnera ndenge wana. C'est-à-dire que c'est à nous de comprendre moni neni nga naza boy bon nga nazo ba na kana ngai parce que bon ngai voilà naza muta kubanga te po makambo nzoto biloko nzoto ya okoka mais na oloba na muto azali mukanda c'est vrai que azaka na kubanga pona kende ko se présenter na palais de justice azana kubanga parce que baté soka obima soka otika libela azo baté ozomona mais na minute oyo ezali politique mto jouer jeu wana. C'est-à-dire que mutu alingi kosala ba démarche na ye. Tata pelende numéro ezalaka wana ti. Numéro ezalaka wana. Mais yo mona kongola obenga yo poitou na yo ndeko na ebité ba makambo zolo ba mo kwa yo te. Voilà. Vous obligé de raccrocher au katana au téléphone parce que au monique aux gens nous va comprendre na makambo zolo bati. Donc ils allaient tous dans la communauté mo boye peuple mo boye ayebi ba démarche té. Ayebi ba démarche té. Tata pelende ngana ji mukana na ngai nga moko. O na sima mo se mundele ndenge ba bazo ebele ona poto te so poto na zo da ngai moko. Mukana zoka yango ti ememinga tina ko malilo soda ya poto. Grâce à l'isode ya poto mo na zo mukanda na zo le passeport rouge. Les alliés les loso solo ba boye muntu mo boya comprendre mambo zolo baté aoya na intention que yoza vantard yoza orgueilleux yozo lo baboye ozo seka bandeko no ba congolais boye ben non toujours la vérité et alors la ndeko ba oti ko refouler atiki bana 5 mais est-ce que soda poto mutu abande ko tinda pour sa voiture sans permis ngaité ozomona sikole bakangi ye bazongisi ye albokomi soda poto ko loba bolobité yozo seka bandeko no ba congolais ba kanga bango. Mais tant que le babo isikoyo, neni bokozwa conscience te. Et la passe. Na minute yo batie barrage na Paris, na gare du Nord, na gare de l'Est, na gare de comment on appelle ça, gare de Lyon, na Stalingrad, Mais tant bazo ba bino batie barrage. Kokendete. Vraiment. Kokendete komekate. Pour la niyo linga ko lotsa ki yoza congolais, o tenga na okena côté à Tour Eiffel. Mais Tour Eiffel on est sala binoni. Bon, on va finir avec vous soda poto donc conseil de pêche mandeko. Donc to bi manana banda to kangona to batama mandako nanu ti mambo esi na to nini. Te na minute yo conseil zali parce que lelo toza le 20, toi le vendredi le 20. Toi les 20 non, déjà toi na tongo déjà, la tongo le 21 samedi déjà. Bon. Na éviter ce qui osa bien, boza dia tongo samedi na éviter. Biso toza awa toi vendredi le 20. Donc lobby samedi le 21 tokoti été. Alors été ezali jour il y a fête de la musique na France. Fête de la musique en France. Baouti kotia 6000 policiers. Bache 6000 policiers. Yebisa na siko bache 6000 policiers. Yo siko tata pelende wana mukandate. Est-ce qu'on kendeka musique et fête de la musique? Ngaibisio. Donc place yango yango na siko toujours c'est pas congolais. Tango balobi na bino ke bache 6000 policiers ba contrôler France, ba sécuriser France par rapport à ba menace, ba attaque terroriste. Ça veut dire que na biso ba oyo ba benga biso ba force sentinelle, tous obligés de bima na terrain. Alors tant on na terrain. So na kuté no congolais. Mais na moté moneno soda potaza nango. Na okimi so kaka. Na olingo kanga oté, na okimi so kaka na osala tout kaka keba voilà. Mais ce que yonde mutu so comprendre que place ozo ya wana place wana za malamu ti. Ya malamu te, alors nazo beta mbeba, na obeta 7 na ba déconation congolais, oyo ba na France, lobby samedi le 21 juin, fête de la musique, et ça na pourquoi. En tout cas, batie 6000 policiers na étendu mobimba ya France pour sécuriser les Français. Alors, bon ça très attention, so za na mukandate keba, so ko kende fête de la musique, mais zala
keba éviter ba bitumba, éviter comme la masanga, éviter ba désordre. So les gens na kimia, ozongi pa na yo tranquille. Voilà le conseil na kopesa yangwana. Donc sora poto azoloba lobby samedi mais au moins nous tournons cette émission biso awe sika tozali to ya samedi. Donc lelo na poko samedi. Yaya. Fête ta musique était baï na France. Yaya otoloba kité. Oh non, muninga nanga bino to batu na tour Eiffel kuna to le mwa muchopo, to kende pas jonga. Yaya. Vana na ndako. Ato sana doki yaya. O doki nanga inane. O na sana yaya vanda on ne sait pas diable ça la rapé. Ba ko compliqué ça doki ma compliqué comme ba mbinga. To bet masolo aw. Vanda na ndako leka. Lundi pe mokolo. Samedi prochain pe mokolo. O to ba kité. Tolobi. Merci beaucoup Soda Mikili to sortant mingité. En tout cas merci pour l'information précise. Il n'y a pas de souci. Merci vraiment la bande de Rolandaki Bisso. Na ina pe saper moi information rapidement. Allez-y. Rapidement. Alors, il y a hippodrome de Vincennes. Ngai Soda Potona, hippodrome de Vincennes, Nazara 1 heure de voiture. 1 heure de voiture. On a les garants tous les jours. Alors, Bandeko, Bazar, préparé hippodrome de Vincennes. Boye Bake, Mouto a Robert hippodrome de Vincennes. Pour hippodrome de Vincennes, ils ont le 12e arrondissement, en plein Paris. En plein Paris. Conseil Ezali, hein? Et ça en plein Paris. Mouto a Robert hippodrome de Vincennes, Azana Mukanda, a appelé Nali Falansa. Alors, Bakoche la bino, on a ça en émission, pas de comprendre en émission. Bakoche la bino, na ebisi bino, on va bengaka guet-apens, parce qu'ils sont en plein Paris. Bah, il dit déjà que événementiel Moro Ezali le 19 juillet, où il y aura 50 000 Africains. Donc, 50 000 Africains, ça veut dire que sécurité aux Alamakasi, contrôle d'identité et aux Alamakasi. Contrôle d'alcoolémie, c'est-à-dire que tu vas masanga. Contrôle de permis de voiture au Bourgogne. Alors, les gars, les gens, il faut faire très attention, les Congolais. C'était un bêta, Yangola, mais non, c'est la même émission, Kalamingité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une information très importante, pardon. Dans nos prochaines éditions, ceux qui sont à Poto, à cette émission, tu as invité sur Awa, tu as combattu à hippodrome de Vincennes. Après, finalement, le concert aura lieu. Ça, l'attention. Hippodrome de Vincennes, les alliés. Kofi Olomide asana bord nzoto ana mukanda mama si ana bord amise bakwana visa yo sentiment to betaki disoya ndeko oyo après concert ING affaire ana asiko na kisasa mwasi oyo abengaki koma soda poto fiona dengai asana kisasa to pekisio ndulete pas fiston yo sera propagande pour la musique congolaise mais même télé propagande trop pénible eza radio lokole autre lo bakité Tolobi, voilà. Autre chose à présent. Na Kinshasa, yaya, na habité où allons-nous avec ces pays? Où allons-nous avec ces pays? Bakangi réseau mafieux ya batumoko côté ya Kingabwa 17e rue, lopangu ba clôtura et ba loko la entreprise nzoka na kati kuna bateka ba carburant. Bato batika ba Kadhafi. Bato nga Kadhafi c'est le basala réseau na bango. Écoutez ceci, je vais lire pour vous. La brigade pour la protection de l'environnement et du bien-être social de Kinshasa, BSPE en sigle, a démantelé un réseau de vente illégale de carburant à la 17e rue Limité le 16 juin. L'opération a saisi plus de 1000 tonneaux et plusieurs camions citernes de carburant dans un espace attribué à cette société Zénith. Donc, compagnie de cette émission Zénith, et ça dit compagnie de rien. Donc, on a la mafia qui a pétrole illégal. Et où allons-nous? C'est quoi ça? Merci Namboula Matari. Ouais, tu vas beaucoup. T'as la image. Awa toza na échangeur na limité na échangeur likambo kamwa CFD et botami awa na kati ya échangeur
ministre ya hydrocarbure, DG ya SEP Congo, likamaro kamwa SEP Congo de ebotama na kati ya échangeur. Botala bino moko ndenge basalaka bafuite ya bacarburant awa. Kokamwa na kati ya lopango awa bakanga batola blé awa kokamwa Zénith to baka Zénith ezali na mosusu mais nzoka nde trafic ya carburant salamaka na kati. Lelo hôtel de ville oyo ekamami na numéro 1 ya ville ya Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki na baja ya BSP ya brigade spéciale pour la protection et l'environnement de bien-être social de Kinshasa oyo eza dirigé par commandant Mini Bikela. Okiti awa na kati ya Zénith oyo bafuite ya carburant esalamaka awa. Botala bino moko bomona kokamwa carburant nzoka nde etekamaka awa. Tala mituka, tala batono. Lelo brigade ya ville ya Kinshasa ekiti mpona kokweyisa batole nyonso oyo ekanga. tokosukisaka na video epesi ngai pasi moya to propose video mobeza te parce que epesi ngai pasi na Angola tokei na Angola précisément na Luanda epai wapi ndeko moko amoni saki ya muke ya masangu ya 25 kg non ya 10 kg ya 12 kg ya 12 kg azoleka boabi mutabaki saka 12 kg awala lokota saki ya fufoyo nakele olamba ngona pale azwa saki wana mabo forme saka masangu te ya a bouger beza forme mystique bafungolo yango boye bébé ya muke babwaki na kati pesi ngai pasi bébé ya muke batera za sachet ya 12 kg babwaki bino bobwaka bana pona nini pesi ngai pasi ya kosakala te image osoza ngo besoin okobenga biso kotunela yango en privé. Mesdames, messieurs, voilà tout ce qu'on avait comme information na Tongo Alelo mokolo ya samedi. Tokutani tout à l'heure là na 14h pour la deuxième session na biso. Yo toto la biso ya soko le soko pesa benga biso opesa liso na yo soko bengi biso ozu biso te comme tumusamate tikela biso audio aliso to ko beta lisolo kaka ndengo linto beta yango soko linto tanga kombo to kotanga kombo soki po boy to tanga kombo te to kotanga kombo te biso fonctionner ndengo wana. Un grand merci à mon frère, à mon ami personnel et commandant congolais de Djobour. Alors je ne manquerai jamais de remercier aussi Soda Mikili, mon ami personnel, Soda Mikili, JDK. Mon pas au Mokondi. Bon, s'abonner massivement à la chaîne d'ailleurs. Bon, s'abonner parce que Soda Mikili. Soda Mikili, Oyo. Fiston Pelende na kati ya radio lokole boye baketo zali famille donc boya ko s'abonner na la posa na bino boya ko s'abonner na JDK Mopao TV ko s'abonner za nango ofele bosunga ndeko na bino. En tout cas merci beaucoup ndeko na ngai Fiston Pelende nzambe apambola yo po makelelo chaki e bakise linga ba abonner et chaîne de komiko tambola kitoko nzambe apambola yo. Merci beaucoup, cela nous va droit au cœur quand quelqu'un reconnaît les bienfaits, cela nous va droit au cœur. Biso tous ça bat oyo to linga komata ensemble na bat ko linga tous la yo moroté tous la ebelé pour tous se soutenir mutuellement. Et je vous dis un truc hein, rapidement avant de finir. Bon on a raté ma chaîne YouTube ya ba arabe. Parce que arabe ba 1 million d'abonnés. Oh 500 000 abonnés. Oh 1 million. Qu'est-ce qu'il faut ya? YouTube ya yote ya ko na wote mutu moroté. So pour ça mongo ya yote. Et ça que ba okata mongo mutu ba pesi pa na wote. Ya biso moka ba youtubeur to combien soki moninga ma fongoli chaîne biso ba youtubeur to plus de 10 millions. Bon na tega par exemple 10 000 youtubeurs congolais influenceurs moninga fongoli chaîne biso to s'abonner malama ko na 10 000 esan mais bino ozana mafina ya matate pourquoi mutema mabe keto ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. On doit se soutenir mutuellement. Motenayo, je suis Yungu, en Nouvelle-Zélande. Il y a Kanga Masolo Kote Kuna. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure là à 14h avec notre deuxième série.
ou deuxième session émission Radio Lokole et Masolo sur votre chaîne Radio Lokole Télévision. Bon, ça dit mbote na yo na Pretoria en Afrique du Sud. Cousin propre, Rikinzike, Kingambo, les princes de Pretoria. Vous comprenez? Mbote na yo. On a besoin de dire na maman, na bana, mbote na yo. Allez, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.